na moni nzeto pe kisi muke ezane sale régime te régime tezaka ba sacrifice ko nzambe ba prière ba jeûne bon c'est normal il faut moi en toute santé diminuer makambo nzambe ba kota on na katikati te lelo ba to ba ne koyemba ba komi ba pasteur ba pasteur ba ko ba musicien to comprendre te ce qui complexe je ne sais pas parce que Bible zo bana mukanda Galate que non soki mutu mususu ko tia fondement mususu ou bien évangile mususu même si aza ange aza la maudit ndenge frère il faut quoi ça il m'a boyé vraiment aza maudit oya boye talié au même oya boye talié au même bon bango ne ba ofanda parce qu'il faut ofanda bala kisa bango parce que nzela nzambe ezami balemisa tote okuta c'est ndeko na biso frère il faut quoi ça na ba reso ki za ma ministère ya za pona hotel ba tubiloko yo eza ba bêtise ba hérésie fa kanga Bible avanda parce que Branham ko ya l'époque Bible si ba clôturer mo déjà ça baptême ça masata ce qui pense à même ça mon Branham même si ka vandi kuna so na séjour de mort na lieu de repos azo répéter biloko ça mais toi là mon connaissance église à réveil ya ko ta décision en tant que qui mon connaissance église à réveil azaka moli mon sang nzambe Jésus moko mon connaissance na non mon connaissance quand 15 numéro 1 église de réveil wana makambo ya ba organiser abatu mama to ko fona makambo te surtout ba mon connaissance église à réveil wana mato ça grosse erreur même nzambe za contribution oye to ça so ki ba benga ngoni donc nous sommes pas dans nzambe boko wana yo tu pas nzambe te boko nous sommes pas nzambe te makambo le kana rese nzambe ana katita makambo koteka il faut dire ça pendant que nous sommes koteka na l'église mais pas dire bateka bakonga na bagambele basida koteka kwanga na kati église non oya kina mbongo te muninga tubya kateli epenza ndenge ndeko na biso frère okanga mate pona kuzoba bo epenza nazaka pimona passer Bosco Kindumba pona ngana disqualifier yo azamwana mote o akusangai abongwa ni pete o awangata nzambe ya luna sanya dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderai, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni. et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza mbongo vraiment mingité mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. oh maman comment des bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyiko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien
Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuka Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Très chers internautes, fidèles téléspectateurs, il y a www.nazarentv.com, la Pesibinombote et puis pour Nzambe, le Kolangai, notre Père, je dis shalom, shalom, et que la paix de Christ, comme j'ai l'habitude de le dire, continue à habiter abondamment dans vos maisons. Vous êtes bel et bien dans votre site que vous aimez bien, lesnazaréentv.com. Et dans l'émission Table Sainte, vous savez très bien, Table Sainte est une émission où nous recevons pour vous les hommes de Dieu qui défilent ici, parlant de différents sujets concernant la Bible et les Écritures saintes, disons. Alors pour aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de recevoir encore une fois, après tant de jours, votre cher pasteur que vous aimez bien, la personne de pasteur Richard Mangando Nekese, qui est mon invité du jour. Mais avant que nous puissions commencer, j'aimerais d'abord vu tout à l'heure la technique demander un élément, si possible, la technique qui est tenue de main de notre triple brassard Alain Kakala, de nous balancer un cantique, de nous puissions glorifier le Seigneur, lui qui a renouvelé ses bontés sur toi et moi, lui qui nous a compté parmi les vivants, lui qui nous a prêté le souffle de vie gratuitement. Il y a de quoi lui dire merci au travers de ces cantiques. C'est parti avec la régie. Merci Jésus, tu es celui qui est. Nakanisi solo bolamu na yo Yesu Bongola makanisi na ngai Nabomba solo bolamu no Yesu Yango na ye lelo Yango na pusani lelo Nzambe Yango na ye lelo Yango na pusani lelo Nzambe na ngai Nazoyemba yo Nazoyemba yo Zoyisa kaka nazoyemba Meso nazolo zoyisa kaka nazoyemba Oh nazoyemba yo Yaya na ngai Nazoyemba yo Yaya Oh nazoyemba yo Yaya na ngai Nazoyemba yo Yaya Nazoyemba yo Nalingi toyemba ngo na kati ya titi la prière amen amen Nakati ya motema na ngai nakanisi solo bolamu na yo Yesu bongo na makanisi na ngai nabomba solo bolamu no Yesu yango na ye lelo yango na pusani lelo Nzambe yango na ye lelo
Merci, je pense que c'est quand qui a fait plaisir à tous nos abonnés qui sont partout dans le monde entier. Et ça a fait aussi plaisir à mon coach, Maman Tiffany Mokwa, là où elle est à Bénin, c'est net moment ensemble avec Ney Cap, sa sœur chérie. En tout cas, je vous aime. En tout cas, vous me manquez beaucoup. Mais quand même, tu es monana. Le sujet, elle est là, en pleine émission, là, on a sujet. Mais, ndeko Alain Kaka, tu as vu dans une vidéo. Bon, sujet, à partir de la vidéo, Toki et l'on a régi. Si nous parlons même langage, on y va ensemble avec la régie. Aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Oya boye talié. Yambona nous to commenter image na biso na kena ko saluer invité na ngam ko malelo la pasteur na pasteur Richard Mangando Nekesi à qui j'ai dit shalom homme de Dieu. Shalom. Bonne santé ko le belé hein. Santé za bien na ngolo nzambe to za toujours na vraiment peut-être battant les autres permettre de tout na te pour na musala nzambe kaka na. Vraiment tout ça quand même disposer ce qui est émission au sein des amis de Roya mais surtout tout le monde na te c'est que makambo nzambe kana ezo mema biso par-ci par-là. Vraiment kalangana on a plateau moko oui moi ko le belé ça ko le belé bande ko bazaro se pela baté anami ya les vos adorateurs na banda ko ya bopenza ozongela ngoto bazo réclamer ngo mingi passer tena na babenga nga moko na bien na ozongela mona ngola mo makambo ba retraite pena avec na misili comme ça tout ça programme comme ça na ozongela l'enseignement to bato belé pour réclamer qui bénéficie on a retraite na bimana comme ça tout ça programme namoni nze topeki simuke eza nini osali régime te régime te ezaka basacrifice koluka nzambe bapriere bagene bon c'est normal il faut moi nzoto santé diminue ok mbote na balandi nyonso napesi balandi na biso mbote ya www.nazare.tv vraiment nzambe apambola bango bisika bazali o baola na biso monde entier vraiment napesi bango nyonso mbote bisika bazali. Merci pasteur Richard Mangando Nekesi tokolanda elongo na yo video oyo bisika bongo ndeko na biso lifoko ngana ebie moyembi mais balobi comme pasteur na épité seulement comme pasteur aza côté ya koloba ete tango ya Yesu Masi a essayé le cas Jésus-Christ avait déjà achevé sa mission et nous oya ko sana na mo oyo accomplissait que nyonso yango atikelaki William Branham Marion mission oyo a continuer œuvre pona yo avina oyo ezana onina par rapport à vidéo tu côté pasteur Richard. Donc pour la vie na ngeza ka ndeko moni frère na biso lifoko disel même ngana bande ko sepela na ye ko sepela banze mona bo moni makambo nzambi bakota ngona katikati te lelo bato bane koyemba bakomi ba pasteur ba musicien to comprendre te ce qui complexe je ne sais pas mais or que faut mutu na mutatika na grâce et le au serviteur de dire au sala nzamba bengi comme azana ministère il faut y banane doctrine bien. Mais il y a non Jésus-Christ ce qui mission a c'est carné pas et pas Ndekonabiso William Branham Branham Dengeka Branham kaka ndenge ezalaka vraiment ezabere parce que Bible zo bana mukanda Galate que non soki mutu mususu ko tia fondement mususu ou bien évangile mususu même si aza ange aza la maudit ndenge frère pourquoi ça m'a vraiment aza maudit. Parce que Jésus-Christ, parce que Sotali, maman, Sotali na conseil des ministres, moi, qui na lola na Apocalypse chapitre 5. Au baluka qui montre ça digne qui t'a koufa pour na péché batou. Même ange kutu bakoka aussi la mission na. Même les 24 révélés bazaka na trône na nzambe bakoka te. Ce qui Jésus-Christ a qui ko koufa pour na ko kolungola masumu ya batou. Parce que à la deuxième Adam, premier Adam ya qui a choisi na mission de Monique non ya qui mbuma péché Adam qui kotaki. Alors Jésus a qui est la deuxième Adam ou a qui pendant que to comme na nini salimo ko za le bi comme ça complet quoi va ko longola masumu péché singulier singulier au pluriel ay ko longola masumu wana mais le comme ça que notre Branham mais ko se carné sous a commis nzambe vraiment a commis sous Jésus wana vraiment ils a lokuta c'est ndeko na biso frère il faut quoi ça na ba ce qui est ma ministère ya za pour hôtel batu biloko yo ils a ba bêtise ba hérésie fa quand la Bible vanda tam suba la kisel susu
aïe bah comment doctrine pour les autres fonctionner parce que makambo et lobby au écriture mot des autres pouvoirs ce qui est qu'on a vu sur William Branham ce qui a zaki prophète azaka parmi les 5 ministères au colaché on nous a appelé comme don comme prophète apôtre docteur évangéliste mais comme égalité na Jésus on a vraiment ils a erreur et puis ils a ignorance dans niveau que non n'habiter communauté ba de connaissance ba Branham c'est ce qui le oni baté akaba ce Matthieu yo azon kuna c'est qu'il faut avoir revoir sous les patates na bango ba revoir sous conversion na bango na enseignement et ça ba enseignement moko diabolique et ça satanique vraiment ils a pour dire au marché monter mais ba ndeko ba solanda biso bi que non ils a raté parce que Jésus a dit que ça lelo lobby pe libela na libela Jésus a dit quelque part ba bi que lelo Jésus na ngonga ko si sa mission na ya kufi mission Jésus mutu musa ko sala on ta part Jésus akufa lelo ba bi que ça na droite ya père à ça pour intercéder si ko ndeko na biso Branham akufa éviter ça pour Bible zo bela biso après liwa na ye Bible zo bela biso mais après liwa Jésus zo bela ti lelo Jésus to so mona que non à ça na carte droite ya père yé to kuta na nuit de noces na noce de enlèvement to kuta na Jésus to kozana na reine million to kozana na félicité éternelle toujours mais te bité ndeko na biso prophète bon ba ka assez carnet qui a commis nzambe a commis Jésus vraiment et ça va fausseté maman ça le otoki ko lo ba pas même biso bato même si bato bazana ba nini ba communauté mususu to be ba religion mususu o to mona ki bazana kata fausseté non ba lobata makambo ya lobité mais bango ba okura ke no bazana kata vérité au message attend ba kaiza message attend il faut ndimela Branham so kindeni vraiment ils a ba bilo moko ka lokuta parce que Branham ko ya l'époque Bible si ba clôturer mo déjà et donc biso là toujours répéter ka ba apôtre ka ba Pierre ba Saki ba Paul ba Jean ba Jacques de to répéter ka bango et donc mo siko biso ko ba ça na makambo sali pona ba deux ans souté so ba bi ki ya incarnati Jésus commission na ko ça zo mo OK to église ya kana doctrine ngomoko même Seigneur même esprit donc même fondement na moni fondement mi baleza te William Branham qui ko tiesu eza souté exact mais pasteur Richard Nalanjo madame na bokebi makobi le la Bible dit que tout est accompli c'est la foi non à ce que ça qui mission na frère il faut la vérité mokitani ya Yesu mansia na sena moyo ezande William Marion Branham o aboy kondima afanda bon bango ne ba ofanda parce qu'il faut afanda bala ki sabango parce que nzela nzambe ezami balemisa doté so il faut que yaki na ko se na cher Jésus qui sabit que non au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole était faite chair il va pas que latin zo to mo Jésus yaki na ko minzo Jésus que ça nzambe ma eza nzambe mais bango na bité so bi que non ye nzambe se carnet sous ala ti sous William Branham bon mission William Branham mais pour ça souni parce que Jésus a accompli mission si croyant des qui ma comme place sur qui wana place ba nataki moto à Satan alors ça que bandeko yo ndeko surtout bandeko te mais ndeko il faut que d'ici vraiment azongela na kufa na bamba la kisa sous nzambe ba la sous doctrine parce que bon ami que depuis que ça esprit également des autres temps sabatu parce que biloko pour côté en fomo na koza na niveau ignorance yo même si moto a mupaga no kuta bien o ndeko na bisa lobby o kaza moto ayeba na ki déjà na nzela ba nzembo mukile yebi que frère il faut que d'ici la mbaka bien bona mais tala so comme côté na makambo yo vraiment et salir non même na ndimi so te ndeko abongola mutema parce que ba o ya lobby za ba bêtise yo et quand même blasphème tu éviter o ça les a blasphème contre l'esprit na éviter so cause waka pardon so na ilo ya lobby parce que a comme ko comparer mo keline kelam de créature na créateur ba comme ba ko kana donc lelo cette destination se manifester quand na biso ba ministre ensemble ozomona lelo ministre nzambe nyonso kwa zo kokisa mission kozaka kokisa ku mission pour mission ya ko sesilaki mais biso zo memaka ke to conquérir monde évangile ya sali ki bato babika ba kota rom de Cécile à part ça que mutuza ko suko bakisa mission mosusu azate ni Branham ni Kimbangu ni Mahomet ni bato nyonso to koloba ni ngai okitoko se galisu na nzambe ke to sa mission to sa susu biso zo répéter kaka vision o ba apôtre batika ki doctrine batika de tambola na pokaka to même bato vers sali to te bato ki bo tela mutu akufa ki ne kulusi wana bo ndimela mutu wana mutu muso azate en dehors de Jésus mutu muso ko sauver mutu azate ni mutu ba ka ki ko ekare nzamba se carré suspona iwana eza ba mensonge moko eza esprit égarement wala eza ba fausse enseignement Bible lobaki na ba Timothée ba lobaki yango Matthieu 4 lobaki yango ne tozomona sikoyo accomplissement nango pa ndeko na biso
frère Nabiso, il faut codicier. Est-ce que des sons vivants passer Richard Yosa Monsieur Lanzambe, je pense que par ma solo m'a bebele. Est-ce que des sons vivants Brana matika ko le bete yem te ko kitana yesu masia oyo pa. Brana matika ko le bango des aka biloko même si makama Brana misaka Brana memote. Même si ba ndiko so ba kimbangisa ba ke no kimbanga ko manzambo be jangi na molimo santo. Des aka biloko bango ba inventer na sima. Mais ba tonza ba Brana masela kenzambo. Jamais vu que sous que non ngana ndeko na ko sasu kina ko se carnet kolo Congo Jésus le ngwe comme Brana. Non, Brana matika ko le bango te. Écriture moi des autres pouvaient biso même ceux qui on a besoin il faut quoi ça nango ah vous pouvez biso chez plateau zawa aya to mekano ko partager autour la doctrine ya Christ to komona makambo ya kopesa biso même verset moko za te mais ça sentiment et le bisi babilo ko vraiment isa pas simi na rana vraiment a ko sala babilo ba bêtise à mouvement na ndima ki te ya ko sala ba bêtise biloko ya lobe ba bêtise donc on a eu enseigner ba enseigner il faut pas enseigner parce que ça ko bungisa batuti mais ça ko longola batu na nzela chemi bazana ngo dérouter bango il faut pas se pas l'accès que non je sais pas dans l'accès mais Jésus mane bandeli ti na ninga kufaki ke mutu mususu akiko esute ke habite sous batu azate batu ba clamer modèle ba sepeli ba tomboli pe mama puta ba bango ba sepeli mais batu ba tombola na ba ignorant batu ba ka nyimna ignorance monde na ndeko na biso tam suba apeka bandi ma brana mais ba ndimite batu musuba parce que bilo batu ba beti maboko za ba ta communauté na bango et c'est ça ba biso to ko te mais pas tout le monde que non abungi nzela ozomona tama mutu abungi nzela il faut batu musuba ya bazo que non eloko yo lobi ebungi et puis lobi ngo publiquement ikena ba réseaux sociaux monde entier bien déjà déjà soni nanu na raketa ki ba benga pe pasteur a lo babilo ya lobi boy non je devrais la maîtriser notre doctrine Seigneur malamu te façon masuna ba enseigner les sous ay ba qui est Jésus musala Jésus zanini mission Jésus akinini et ce mutu musaka ko suko sala musala Jésus saki musu azasute ozomona. Alors, merci pasteur Richard Tozo qui ndeka malé l'émission na biso wana ndeko Alain Kakala les triple brassard les beaux gars du Nazaréen tu biso bilili oyo beaucoup tokutani moi ce matin c'est parti de ce que le frère Lifoko a dit il est interdit dans cette église de chanter ces chansons quelqu'un ne peut pas se lever et dire que Jésus-Christ a fini son voyage et s'est incarné dans Branham. Il n'y a rien de stupide que j'ai écouté toute ma vie. Pasteur Richard Mangando c'est tolandi na yo bilili oyo bisika oyo pasteur Jean Bosco Kindomba ya sans presser to kosimbo ta passa et yandu ki kati da yo ki kanda zu colère sainte ko lo ba ete des sons vivants na mosala bonzambe aza atika ko yoka abomination modèle oyo ndeko Lifoko a bibisa mnogonete pour na yo réaction par rapport à vidéo salon de réaction na sepeli na mon grand frère Jean Bosco Kindomba manzambe pa mbole coup de chapeau parce que ba bato ba ebi valeur ya mutango de Jésus dans un monde na mutu ça mbala pe liboso ngana yoka makambo ga foko pa foko lycée même si ba brana miso to landa na bango mo ba divergence ça na ba kam soumet nan ba loba modèle ya lobité mais bité ce que enseignement ga kuna ce que pas zonga kuna c'est que communauté eza communauté mo fo ba revoir sur makamanza mais ce qui a moko il faut que dise ndaba ki non inspiration eza plus que critique ndinga imbaki ce qui a inspiré c'est que ça ne s'ata inspiré vraiment la réaction a passé Bosco Kindomba na CP na ngo a réagi bien que banzembo même oya yé il faut que dise les frères na biso et mba masuna église biska zo kambate parce que ça bêtise. Comment nous avons makamususu ate makamusu be muto na bozola laisser que aza déjà garé quand nous oka banzembo neza te que ça me inspiré pour nzamba za pour makambo ya lobité puis nzamba za na kanda makasi na makambo ya lobi na bité comment ko luka se repartir na likambo ya lobi ndinga lobango publiquement faut les caper publiquement à se repartir na likambo ya ça ce qui était vraiment quand dans un qui t'a pas makasi mais réaction passé j'ai Bosco Kindomba na CP nango parce que en tant que nom de Dieu o ebi valeur ya Jésus akufaki na croix mutako ko kende ko kufate Jésus akufi yo mutu ko nié makambo wana o egalé na mutu nzamba sali ko azata na rapport moko te après biso bika kazaki prophète ya cela ki nzambe alors akoma susu yende ko achever mission Jésus ala Jésus se carné katina ye là vraiment ils mbala liboso to kango alors réaction vraiment na CP nango makasi vraiment l'attaque nom de Dieu a réagi malade.
Mais il y a une décision, il y a une ça banze vous n'avez pas peut-être une église n'est qu'à tomber que ça dans l'église mais toi là mon connais bien sur l'église à réveil il y a une décision en tant que qui mon connais bien sur l'église à réveil azaka moli mon sang nous avons Jésus moko mon connais bien non non mon connais bien sur 15 mon connais bien numéro 1 église de réveil on a makambo là ba organiser ba tu mama to ko fona makambo te surtout ba quand mon connais l'église à réveil on a mato ça grosse terrain même nous avons za contribution est-ce que nous avons mutano mais à place on a jamais ezaka organisation ba passer ba pandaki basali eloko moko boye to ça soki ba benga ngoni donc nous sommes pas dans Nzambe boko on a eu pas Nzambe te boko nous sommes pas Nzambe te comment ça mon église déjà Jésus-Christ avec que si cette pierre j'ai bâtirai mon église siko yo bi yo nga mon église à réveil ko la kufela yo za mon nangu par rapport à quoi ezaka organisation ba basa c'est makambo basaki Nzambe na kati qui prouve que Nzambe na kati ya makabasaki ba benga ngoni association ce qui est au niveau plateforme et là ils ont espéré pas ensemble je ne crois pas ils ont battu ba sangana ki ba se justifier na makambo so ba salimbe ba bombi mutu mengana ndi mate makambo ya église à réveil biso to meka o prier même l'église puisque za kinza ba ki bo to église e bima na place makambo parce que to côté na profondeur makambo le kaka na RC donc il cause pas mingi makambo le kana RC zamba na katita nakopesa mukeke mo na doctrine kolo to mona ki batu bazoya soki mutaza aveugle ayeba disciple prier pour na muta moni so azaki paralytique ayeba prier pour na ya marcher mais tala na reste makambo lega pas prison bi ka présent na bino pour azana présent na ngaite ngana boyango même lelo tilobi tala makambo lega salaka muta ko ya za normal azoloba ya ko ya tie maboko akomi baba o eza contre doctrine lo banzana akomi na no baba après prier pour nous dans le lobby o sala matin na bible depuis mon kilebanda eza biloko eza contre ezo na de connexion il faut ko baka ndenge moko OK faut na pouvoir to kozana nzambe mais makambo le kuna nzambe na katite ya mona ka biso eza pe moi passe pour que no kota na bisika na parce que ça bo moto nzambe za bo moto te mama nzambe ko bana yo moni mama rema mo sala ngara na katite mais bato ba tondi wana nzambe za compliqué monde des esprits za monde de kopesa moto zo confiance mundo zomona simbi bible bazote ya bosa miracle ezate nzambe mbatindi pour satan zo opérer ba miracle nzambe zo opérer ba miracle parce que dozo ba mona basi dozo mona makambo na moyo le kana bande kona biso bengi ba président église à réveil peut-être ya mo réveil to comme na sommeil parce que à cause ba biloko nde biloko la lisi penza elongoli molimo santu katena ba dozo mona même comme ce que ça la biso to kolobela makambo que non ezala na nzambe te réseau pour que banda kota on a pas yokana kana te basala ka eloko na plateforme ezaki non après 2 ans passer muso après 5 ans passer muso à la place après 5 ans muso à la place banda ya fandi on a mokonisi balongola OK ba 20 ans déjà hein bato ba banda ki na bango parmi eloko balonga ba passer muso badaki wana ba ki na ba fonction ba démission pourquoi parce que soki moli muso ndalo ba ki benga ba respecter ba corps que moli mabe que après 5 ans yo tiki muso aye banda kota wana depuis fanda plus de 20 ans mo azolonga te pourquoi alors ils ont makambo nzambe te za ba posa na batu esala ki bango moko ba kutana ki ba ba mona ba za ba grand pour na ba intero ba moko ba yebi kaka yango ba intero ba yebi yango ba yebi donc peut si passer ya beaucoup nous ba raison on a fait raison oui mais pasteur Richard Mangando nyeke c'est to bosa na tende ko il faut quoi za na ba casquette mi balé aza d'abord moyembi et puis aza mosai na nzambe bazemu na yo toyebi abade a élevaka Jésus par exemple moi le mboyo nous ne sommes pas dans un marché nous ne sommes pas dans une foire mais nous sommes ici dans la maison du Père là où Jésus vit et règne il a élevé Jésus non nous sommes là où Branham règne mais il élevé Jésus comment retenir regard makasi boikana maloba peut-être nous rebeta qu'il va couper passer Richard mais ndeko ko banda bien bane ko ba beno nzembo na ba mi ba nzembo na sepela na mouvement wana fona za sincere na banda ki pe ko sepela nzembo mais to boza de esprit gareme ya ka mama okiko banda na nzambe utamona nzambe pendant 20 ans par exemple mais comme garé oyo côté linde kuna biso pondenga na bia yemba kama ona make mutazemba bia ayemba pena parole azemba pena ke papo na bangso yemba katera tere mais ona maka zoyemba so tali pena ke non si parole azemba bien mais lelo na monika quotidien également façon à comme égaler Jésus na Branham c'est que comme na quotidien également ozomona alors même Paul tanga comme na Galatia baloba kiamo ke ba Galatia nana lokibino bo bandaki na molimo boko mosuka na nzoto ndende kuna bisa kumukena ko suki na nzoto déjà bandaki na molimo bien sûr mais à qu'est-ce qu'on espère également ozomona alors pour ko lo babilo ko faut dans les garer pour babilo ko ya lo bible banze moto boite
ayembi na ça va mais yango pe pouvez se que non nzambe ne mudaki na kati ya banzembo est-ce banzembo za ka deux comme ça appelle parmi ba dos spirituel banzembo za te ezaka tala mutako za nango même ako kene nekola yekola kombe ko yimba nae ba noso ba yimba ka ba même kilo si basaka be kola na misiki ba yembi makira sa musumbuso ko yimba ka pa chenze monzambo biki yembe nzambo pourtant mutako mi déjà azaki no moyemba zemba bu mais tant que comme pasteur fa asala mieux que ça tant que ko yemba il faut parce que doctrine les années tant que ma biso na libunga est-ce que kozaka pour parce que mbaki to robino les lois cause garé pe si nzambe pas rejeté nzambe ta biso na suka nzambe ta rebandélité bible dit que non et suka ndele ka rebandé la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement nzambe ta biso tika to suka na yi okobanda no bien obandaki na nguya ozana obandi na nzambe ti me suka nango soki jida banaki pe na Jésus bien bah ok putain Jésus a dit bon septembre d'ici bon qui ne deux pour prêcher pas que pas prêcher bah zomba bi Jésus même bah démon bah aussi biso na kombo na mais fin Jésus za kiwe asuka ki m'appelle alors to ko ba tike pas imba ki lobi bien les loso avec gazé garé c'est ka tikali kana pona non ya moni ba te belé mais beaucoup de serviteurs de Dieu ba landa biso ba banaka na nzambe mais lelo ba za suna nzambe te doctrine ba la ki lobi makambo ba confesser ki lobi ya mote bo salaire tata mo rêver za tata bandaki je crois que obita même rêver bandaki aux amona kisa tant que nous sommes na basema mandalala na baba ya bicheko wana tuzovana bicheko zo kaparo bicheko baswaro tuzaki mundu tuzale lote omoni mutafanda tuzaki na bala gome katana ba pantalon madufulu tuzaki bena na kibosa mais tant lelo ba veseye tant lelo ba tokomi na ba mituka ba komi na ba tokomi kotonga ba temple soit disant ya omoni que no igare mais côté alors lelo c'est église arrivé to ba ngosu to kobenga église arrivé non to kobenga église à sommeil ponanga parce que l'église est là ici c'est église à sommeil parce que rêver zaté ah bon rêver on a d'après yo langage que toi c'est que tu mais makamwa zo lobata batu ba landa biso ba bien pourquoi les lobata ba semela banda parce que rêver za souté tant on rêver sur les élaki tout monde que non ba miracle est véritable tout monde que ba avec bazo mona te que lelo comme ba montage ya mankyo na boyokani lelo to lo bela ndeko moko lelo bagaza na prison quelque part na pays étranger to lo bela makamone pona nini et ça le kuta nzamba bino nzamba lembial atiki na mer batu ma pas ça sakana nao parce que tant on rêve sur les élaki mundakoya te bi que non na famille maman Mariam koka moko azakana de pas bota mazakoka kazo tambola batu so bamona ke oui muta zaki koka mais lelo tala batu babika bika na soit disant ozomona ke référence na bango ezate kaka bayokani ba pesi ta musumbongo combien de ba passer ba campagne même na Kinshasa ba séminaire ba coopérer na mutaza la aveugle ba coopérer na mutabi malokola baba mais lo kuta soki na katia mutana muto te bia lo baka na ye yo kasi na Kinshasa ba bungi mutu tama koleka na télévision za na bato ba yebi bazane katia mo bazane même parcelle ba yebi lelo zoma ke lelo ngana mona ke rêver kufi parce que miracle avait été sauté miracle comme ko fabriquer ko monter pour na ko gagner ko totirika ba OK liboso mama kambo ezagite ba dina bala basaba miracle saba coopérer na mutu ozoma maki oui mutu liboma yo azaki bina liboma sala liboma ba mbule belé pe azongi normal c'est que lelo rêver ezate lelo tozana kata pongi mais soit disait tout le monde qui doit rêver toi rêver merci pasteur Richard to que regarde lentement mais si le moi na profiter l'émission na biso pasteur Richard tant on a zoki vidéo oyo na passer on a ndeko nanga na cap alba maram so ko sala monsieur tunelanga pasteur Richard na église ya ndeko na biso ya Branham to ba Branham c'est to benga bango ba effigie ya Branham et tonda partout ba photo ya Branham partout alors la Bible dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras point d'image taillée pasteur Richard. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Tu peux dire par là. On va dire que on a visto Branham bandanga na yebi bango pona ngai ba za pena na nzabite ba za na nzabite parce que tali bango Bible biso tanga ho yaka paragraphe numéro boy au fait Branham a dit comme ça. OK Branham na brochure na bango na ba se konta tanga nango. OK Bible pesi la na Ancien Testament na Nouveau Testament. Na kata Nouveau Testament même comme Branham ezate. Akoma kunati. Bien que ce soit qui va grâce à utiliser ne va utiliser ba photo yo bilo tozobo ya ngo na kati évangile pasteur Richard na kati yote ozonga na mona biyana puis comme na mai moi je vis ceux qui na moni bilio na kotiango na kolukango na mai ya bataille bazo batisa mo ndeko moko ya ketonga na bango ba tie photo ya Branham mopanzi boye moko asimbi boye mususu pasteur mutazo dindisa mondimi na mai na photo ya Branham na maboko elingelo bale pasteur bilo comme idolâtrie déjà parce que Exode chapitre 20 verset 4 3 4 oui nzamba ba za jaloux na makambo ko sala image moko te pourquoi to bimaki na Babylone pour la Babylone les a reconnu qu'on a beaucoup de photos à Sainte Maria, Saint André, Saint Pierre. Ne to bimata to zui refi à solo, to boya ki Babylone ko.
mais comment bato biki bazana nzambe wena message attendez baba lobaki non message ata fondi me la branam et faux et archi-faux et comme ils sont mdenga zo baptême bazu photo de on a biso tika biso déjà père sona oyo azaki pas mais Jésus un simple serviteur le roi kangai bazo ka photo na ye batie na mai wana bato zo baptême mais biloko nyoso bible boyango tolo banini est-ce que bandeko rema batambo na nzambe magi batebele bazana branam wana branamise siko ba isa abomination so ba omona ba traiter biso ba koloba mais biso tolo ba la vérité ça c'est même to komi kufela lobby mais ça c'est comme la vérité le po bato batikali ba yeba parce que mutu moko kufa pona ba mwazate mutu akufeza ka Jésus Christ de Nazareth ni Branham ni ngai ni yo ni ba prophète nyoso to tanga mutu akufa pona mutu ate tamba komi ko zo photo to te na ba l'église musu ba komi photo ya papa tambula kana photo ya papa photo ya papa comme partout na kingo ya batu parce que comme ko chango même na ba parti team na bango pona na et comme ridicule vraiment makambo même na ndako banganga tout mona no makambo bote banganga ko ba comme pe moi bien ta mususu mais bato ko benga ba ko de photo ya papa simba photo ya ka na ba na mise ka bi ko nzamba ko ya moto si ko ko bible boy toto ça rapport ba na mise parce que ba on ba ko faire la biso be ba on ba zana monopole est évangile ba ni na na mise est-ce que ba congolais ba na monopole ba évangile ba na Congo évangile za et outi musika bible ko biso tozaki musika asali lelo mawanzamba bazongi biso ba nation à côté biso na kata asali to ko mosaka na asali à tous ceux qui l'ont reçu de verset de biso fandi wana et à tous ceux qui croient en son nom et vraiment oyo benga bana nzamba oyo za baptême za masata soki bazablo même étant mon plan même musika fandi kuna soki na séjour de mort na lieu de repos azo répéter biloko osala batika ko profiter ko tia kombo ya mutu batanga ba kombo na bango moko bango ba okamba brand mise ba mitiaka ke no biso ndoko banzambe parce que tant on photo ya mutu déjà OK no bataka nango batu elingo lo bani surtout ko banaka to banobeta maboko parce que toujours banga liwo pour faire le même madame tozaka tanto censé to le baka vérité biso ba porte la vérité bisika vérité sika le côté zali to ene poto éclairer batu o andimi oyo aboyi pe na ye ndenge yabaki ya vanda biso to vandi maintenant que non ndeko na biso lifoko azana branamis azana ba erreur pe ba branamis va se repentir parce que beba bima parce que bible que mon peuple sont au milieu de Bokanda Apocalypse chapitre 18 verset 4 ba bima na kata biloko parce que o eza abomination komi nzamba za suna kati kuna ya communauté. Comprenez bien bon moi image ko changer moi décalage ko par rapport à lumière to na Congo RDC pour malonga ezala kate mai ezala kate maramna so passe c'est que na balabala na makele la mituka bo comprendre kaka mais moto ya boyo kaka balonzo utanga passer au chat papa to continuer photo sur ça. yango na biki bandeko batika oyo eza ba idolâtrie bible boya nzambe aza jaloux nzambe akokomela nzambe na mutu mosusu te yango biki totikaki babilone mpona makambo yango mpe tokuti so na baeglise babranamise bakoma na foto ya branami kotambola yango partout na ekomi ti bakende ava babatize mutu fo bakende na foto wana batie pembeni na mai ya rivière babatize bato oyo ekomi égarement même si satan azokamwa même si nzambe comme satan kuta kama ke biloko oyo l'évangile kozala te eza évangile moko je crois pas que bandeko bazana nzambe solo bien que bato batondi kuna ebele mais tozo doctrine bazana mo eza doctrine ya nzambe te faut ba se repentir parce que ba groupe bango mabanga makambo bimisa wana e ba bandeko ya mama mais musala bande même ba pote ba kufa ba pote ba kufa liwa mabe kubana na Pierre ba Paul ba kufa liwa mo normal te ka beli malaria kufi bakufaka na bepe na babilo parce que vérité dans ozolo bango ezana bato musu ba supporter vérité mais so pe to bitolo ba vérité te mo pe bato babika pezati so biso to kokufa pour la vérité je crois que nzamba ko susciter bato mususu pota ba Pierre bakufa lelo nzamba susciter bato mususu so biso pe to kufa na ba vérité mais to ba to suko to ba ni bisiko ta ba komi ko adorer photo ya mutu même ba apôtre belé ba pasteur ba prophète ba ko pesa ba photo ko teka mon église photo $5 les autres photos ce qui est malade pas belle comme papa on va dire que na Jean je crois acte chapitre 4 verset 12 que comme beaucoup de personnes mais la bisoté pour obéir car par comme Jésus il y a dans les cieux ba de moi qui m'a Jésus atobi na kombo nzambe de moi qui ne l'aide mais kombo on eza na pouvoir mususu mais comme na ba photo ba photo au salut l'évangile vraiment toujours mon accueil au cas ba marcher dans l'étape le ba teka évangile ba comme le quoi commerce moi mais OK commerce ba messe za trop na gambela ba messe za na zanda munene ba boutique za partout na ba ko ba kiko teka kuna mais na kati église ba teka ate Jésus abeta ba to ba ne ko teka na temple za abeta ba na molimo abeta pena ba physiquement o ba komisa ki temple nzambe ko teka ba bilo ngo tozo mona ngo makama o zongi sune poke na biso vraiment za mo passe mais bande ko bazola na biso bo tenir biso rigérité parce que ta bo siliki mais évangile tikalika vérité za ka moko et puis biso za ka station ba ka vérité tozo banga ba vérité po to kufa ta to kufi ba cimetière ko tonda te
prison pe rotonda tata to koti kuna to bima to lobaka même maison to kufi nzamba ko bimisa bato mosusu mabanga ba okita ba ko lobaka vérité pona to sauver peuple kana kada kutoka pasteur Richard na ulinga to sala mission moko ndeko moko mwasi azaki na église parlement céleste amona penza mama moko yana ba conteneur ba kwanga mundi misa somba kwanga pasteur moko afumbela bandi kaka bandi wala biso mokiso ala boloko mama na to yamba ile émission kwanga penzale pona bato baza de libre kwanga so ba yaki kwa na mambo wali misa ba to se ba docteur ba to ba te so to lobi o to solo mama koteka il faut dire ça penza mission ma koteka na l'église mais balinga bateka ba kwanga na bagambele basida koteka kwanga na kati église non oya yaki na mbongo te muninga so ba kateli penza ndenge ni ndeko na biso frère okanga mate pona buzoba ya boye penza il faut ça magnifier c'est triste c'est là mawa mingi tozo sala biso to lo to le mbalo bate maget tozo ba menace mais toza sasa ko ba soki to kufa pona na vérité mais pona nga pena na za sirke mais pona vérité to kende ouais mais ma parenthèse mais to lo bela penza na mozindo tant aux entend o le 14 à l'émission mususu tozo chitia on a limota caméra malamu lo ba moko pona ndeko lifoko ozanango okoko lo bela ndeko lifoko za erreur ndeko na ngai oza frère nga pena na osepela na mais vina oki makambo no pe nazaka pimona passer Bosco Kindumba pona nga na disqualifier yo ozaki moyembo zoemba biela banze besoin d'édifier corps de Christ mais na enseignement vraiment peut-être des erreur des ignorance mais il faut ozonga susu bala makambo nzambe za na son idée so yebite makambo eza na connaissance na moté côté ba douter lingo zonga susu oza l'enseigner pour comprendre les doctrines à colo bien avant que baba muso bolobi vraiment mais nzambe ali biso quand même oza kela berere oza muto osa pe berere mais là on a aussi apprendre les sous parce que il a le bitimo qui le okufa et otika ozalate même si nzambe ngo totambula soit des hôtels na kombo na ye azane sengo pona hôtel esika ozali vraiment bongo la motema pona likambo pe osenga bana nzambe pardon bayeba magolo baki ngo ka publiquement faut le bon publiquement que erreur moté vrai moté ce que ça l'erreur après ça ngate ko se répartir devant public ka ke bana nzambe boli misangelo na saka za erreur ba te belé ba bongo la mitema ndengo na pe ba tatula devant batu vraiment nzambe pa limbisa yo erreur lobi eza ma erreur ce qui peut oza na doute pona ngo plateau ezali awa tokutana na Nazaria awa tomeka ko partager na tina doctrine omona kaka bible kotalisa biso makambo olobi te na bible eza te mpe kotika ozala te vraiment nzambe apardonne yo et puis na sengi mpe na communauté mobimbo ya bapena na mise vraiment soki eza ndeko na biso lifo ko azwi enseignement mpa na bino mpe bose repentir parce que bopesaki odonne ce qu'on a ce ko bino bopesaki ye boenseignaki elobi yango azote yango lelo seke eza pere na bino eza place mosisa place euti et puis botika makambo kotiaka bafoto ya ndeko na biso ya Branham liboso ya bamai mpona kobaptize bato Branham akufela mutu te Mahomet akufela mutu te Simon Kimbangu akufela mutu te ni Diengenda ni Adina Ebala ni Pasteur Kelani ni Pasteur Richard ni Mama Mariam kaka Yesu ndakufela biso foto tombola komona koleka bakombo nyonso parce que babiki même na lola silence ezalaka likolo mpona baluka moto akufa alors moto andimaki barisque paki kokufa moni pasi mpona biso tokosakana na sali te tosakana na makambo susu mais mpona makambo ya nzambe vraiment tokozaka toujours koloba vérité même si tokokufa mpona vérité mais nzambe amona tolobi vérité vraiment nzambe alimbisa bandeko mingi. Merci Pasteur Richard, un mot de la fin, puis les numéros de téléphone. Numéro de téléphone, les asso bandeko bali bazwangai plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 topé plus 243 90 210 39 72 wana kozwanga pour mot de la fin na biso bandeko que Jésus revient bientôt na monique na ozongela baenseignement parce que tozwa temps enseigner mais église nzambe to bandeko pe bosamba na Branhamise bolimbisa parce que le message à Branham yango nde kobikisa bato te message ezaka moko na corps de Christ ka message asali eza moko message ka ya croix okolo atikela biso message ya mibale te ko Branham ayena message na ye message à temps de la fin yango tolomona bagafe ebele soki message à temps de la fin est ce que Branham akomi sur Jésus mosali no Jésus asalaki to Branham osala lisusu alors eza mama baerere makasi bona communauté moto ekobikisa mutu église moto ekobikisa mutu temple moto ekobikisa mutu eza religion moto ekobikisa mutu à part Jésus Christ vraiment bondimelama Jésus Christ na solo bo renoncer na makambo basema mabe boyokaki oyo parce que Jésus Christ mutu alinga akufa mokosi na koenseigner yango ntango babakaki na croix asengi bato mai mais bato bapesaki Jésus Christ mai te bato bapesi Jésus Christ vinaigre oyo mai ya ngai
na kofungula mokosusu vinaigre eza nini mai eza sengaka eza nini na sema mosusu nzamba alimbisa bandeko ya Branham mpe baba moni kene kosimba te balongo na communauté parce que baboki bozela faire mais na kati église vraiment nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso boza ebele mais na pesi bandeko nyonso bolandi biso mbote partout na monde vraiment nzamba pambola bino tokute na bino na numéro mosusu soki esuma sa kozonga te bye bye. Merci, c'était la table centre. Comme je vous ai dit dans mon annonce que on a un thème au sein de l'émission Nangalelo. Le thème c'est Outaki au travers des vidéos Boladaki et Longo Nabiso. Beaucoup de la personne va nous afficher dans le écran. Tout on a posé à critique, na suggestion, éloge, pourquoi pas. Et vous allez toujours les bienvenus. Et pour l'autre, ceux qui ont autorisé les liquides, qui ont été dans la minute, on a passé Richard pour un autre numéro. On fait ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le David Nozamba ayebana kitoko kuma mokonzi atako